kibango ole kibango ole kibango ole kibango tovota kutuke élection kutuke ayae ma mandat kutuke transition kutuke ayae ma polo kutuke ma photo kutuke ayae Taking this ghastly risk is the condition of there being life. You see, for all, life is an act of faith and an act of gamble, because you don't really know that the floor is not going to give under your feet. The moment you take a step, what an act of faith. The moment you take a journey, what an act of faith. The willingness to fail, the willingness to try, to experiment, the willingness to take some chances. What's the first thing they say when you get on an airplane before they take off? Fasten your seatbelt. Why? Because you will experience some turbulence before you reach a comfortable altitude. I don't care how good you are, I don't care how talented you are, there are some times when things aren't going to go right that you did not anticipate. There are times when anything that can happen will happen. And you can either let it destroy your life or you can build upon it. You can permit it to let it hold you down, or you can decide, I'm not going to let that happen to me. I'm bigger than this. You'll get knocked down, but you won't be knocked out. Make a declaration to yourself. Declare all-out war that you're going to get out of this rut. I suggest to you that if you are facing a challenge, don't stop. Continue to move. Stay busy, stay busy, stay busy. Work your plan. It's not easy, but through practice and practice and practice, practice makes improvement. Because what you give is what you get. A true hunter is wired differently. He's wired differently. Doesn't have the same makeup. There's some of you that have opportunities that you're like, it's too difficult, it's too hard, nobody can do it. You're not wired properly. A lion welcomes a challenge. As a matter of fact, they don't get excited unless it is a challenge. I lost 5 aunts to cancer in the last 6 years. I'm a lion. I'm wired differently. I didn't start crying. I didn't say, why me? I'm not hurting anybody. Why me? I'm wired differently. We turn tragedy into triumph. That's what lions do. Lions don't cry. Lions don't give up. Lions don't quit. Lions hunt. That's what we do for a living. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici à l'Angleterre sur Welcome TV. Alors, on a pu merci na bande connu sur bazo bata ya kolanda biso lelo. Alors, ndengeza awa masolo vomeze belé. Tulingaki premièrement toze na matamo boye pona kozela pour biso nyonso comme na système à 100 jours kaka tozela 100 jours bongo sima tozonga to bando solo masolo pena ya mboka na ndenga bien na ndenga respect mais na moni vraiment ezosenga pena faut kosola kaka parce que ils ont pas belé vraiment et aussi il faut communicateur ya diaspora loba na yebisa rabino que naza très nécessaire bu chaka tembe bu komi ko lela bozo ba sub information te ba komi ko kosa bino donc il fallait kaka mutu moko azala pa loba alors na yebi ke ba mususu ko sala passe pour président de la république à loba ki yango Félix alobi que je sais que ba tebele ko ba ko ka passe mais et sengi kaka to pesa président honoraire Nabiso Kabila Kabangi, le fils de la paix, hommage. Alors, qu'il y a un bien na discours investiture naé. Alors, que je sais que ça va faire mal aux autres. Mais, tous autres devoir vraiment na président honoraire, na zo bengue président honoraire parce qu'il mérite l'honneur, président Kabila. Ba hommage.
alobi yango parce que à comprendre yebi pourquoi lobi nengwana abi osala ba musu pasi mais tanga lobaki yango bato belé mukolo yango ba beta maboko na kati ya place wana banayi ko sala investiture na ye na bato IDPS na bato ba congolais quoi, donc tout le monde était là ba beta maboko botala yango alobi na yebi ke osala ba musu pasi mais donc président de la République na biso sortant onde bino boloba ngala obenga ye wana zanga na obenga ye président honoraire, il mérite d'honneur. Azo devant ba hommage alobi en public et puis bon c'est pas là qui donc le président Kabila azo devant ba hommage pourquoi na lobango parce que jusqu'à présent les loba congolais musu ba comprendre té tant les lobbies se doivent passer respect na président Félix Tshisekedi parce que ça président de la République tout le bango eza makambu ya nzambe eza makambu ya Bible lobaka na biso ba finga ka mutu oyo adirija mboka te soko za mwana nzambe soko za mutu oyo lingaka nzambe soko za mutu na mokili parce que toyaka na mokili pour faire du bien okoki finga mutu azo diriger mboka te okoki kofinga te bozomona ngo ba exemple oyo ya makambo bato base IDPS ba yebi yango base IDPS bakoki kofinga ka jamais Félix Tshisekedi ba yebi principe wana yango moni balakisi bino bavandi ba women opposition pendant 40 ans lelo bazui pouvoir et puis pouvoir wana bazui ceux qui batie bango na place wana parce que président honoraire na biso Joseph Kabila Kabange le fils de la paix ndenge na lobaka ndenge na banaye koloba azaka la besoin ya baie de santé aboyi na ye makelele na kati na mboka aboyi na ye écoulement de sang na kati na mboka aboyi na ye batu bakufa potango po mutaganyaka eza shadari potango shadari akobima bato IDPS bakosala ba grand mobulu bato afayulu bakosala ba grand mobulu bandoki ya Congo bato baluka koboma batu baliaka makila ya batu bakoboma batu ba étranger baluka ba bebisa Congo baluka la biso désordre babome la biso président na biso ne baboma papa na ye bakoya kokota baluka désordre alors avant dina ba conseiller na ye azala ba conseiller bien na otanga na ba komba batate bolo bona kumisa te nazo pesa nde conseil pour masolango eza bongo tango avandi habité pona mboka pona peuple congolais na lingi congolais kufa te mais lelo bino masolo na bino lelo na munoko bakoboma mutu na muyibi moko boye na voyou moko boye na ba criminel moko boye Kabila bomi mutu vraiment mutu alingi congolais akufa te mutu azobunda pona bino le pays Congo ezalaka agressé mboka na biso ezalaka agressé donc ba betaka mboka na biso na ba pecha mikelo ka ba peya ba Rwanda wana mais bino bo comprendre ngote tant ba agressaka ko agresser za ndenge nini eza ba beta mutu yo so mona mutu nini ba agressaka ye na balabala ale batu bateli ba osepela ba bazobeta maboko ezalaka te na poto aso bazo ko agresser mutu batu ba ya ba okabola mais biso quand on est en train d'agresser notre pays donc quand on agresse le pays donc cela veut dire bazo ko agresser président na bino bazo ko agresser mboka na bino bazo côté la agresseur mais vous êtes des mauvais mais lelo ndenge combien de bateaux lelo lobi na ba tala serre moko batindele ngai serre ngazaka na Canada sur les États-Unis azaka pe lokwa rwandaise mazane rwandaise taza congolaise mais lokwa bataki ba uta ba côté wana parce que biso lelo bat ba comprendre te ba Rwanda ba Rwandais ba kota la Congo depuis ba 1800 avant biso tout za na mokili ba kota na Congo banda kala zamboka moko oyo e yamba longo batebele ba Soudanais baza na Congo ba koma ba Congolais ba nilotique wana donc ezako na robeta nga ba histoire ngote ba tutu wana aussi ba kota la Congo donc na zako na maswate na zoloba sikoyo ndeko wana ye tanga sala ba video na ye musa na eka kofinga président Kabila sikoyo président zate sikoyo zo mona njire zate na yoki elobi alobi te na vanda kikaka na moi na vanda nanu na raisonner ozane loka koloba te parce que bino boza benji malgré ça li vidéo ya 55 minutes mais na suka tanga zo sala vidéo na ye wana azo ko accuser président honoraire na biso Kabila Kabanga pourquoi oh non c'est à cause na ye yem tachaki Félix diba ebisio eza yem tatinda ki bato IDPS bakene ko seko bomde ba bomi batu nde ba sakaze batu c'est lui est-ce que yem tatinda ki ba député ya IDPS soki bazwaki ba mbongo bakene voter ba candidat mususu ya sénateur est-ce que c'est lui
Mais vous avez chaka la moutou na ye, yango monique na bifona loba parce que ça n'a pas de sens. Tu peux continuer pour été. Et ça a sens. Beaucoup finira moutou kaka dans les vidités, beaucoup peut yinaka moutou kaka dans les vidités pourtant moutazana a ça la bien pour na bino. Na pas ça bino exemple mo olen subo yebate. Namboko ceux qui en Algérie, ceux qui en Algérie, président wana. Hein? Aza mukolo ceux qui a zo koksanona takalate aza so na bandona combien d'années? Abeti 4 mandats. Et puis, Aza maladif, atambola te, ba poussa na wheelchair, mais alingo tika pouvoir te alobi ke ako postuler na 5e mandat. Et pourtant, vous dites l'hôpital na poto, aye na wheelchair na ye, malobi ka postuler na 5e mandat. Population zo riposte baba, mubule koti, aboyi abi alongo tika te. Abi na ko beta 5 mandats. Tata mukolo, aza pe na force te. Mais biso président ça la force. Un jeune homme de 47 ans a tiré pouvoir. Mais il y a boy. Bah riposter, bah ça va boulou mais italiété. Boy belo que changer la vie. A changer la vie pourquoi? Bah yebisi na ba collaborer na bi papa. Au moins de ça mboke za ko beba batu bazoboya ba mubulu bazobomana. Habitala. Et loko evandisiye yo kana yebisa bino na fungola bino po bongo boyeba te ba komata musupe bayebi. Bayebisa habitala na Congo. Président Kabila, un jeune homme de 47 ans, a-t-il pouvoir et pourtant Azala qui n'a droit selon la constitution à postuler les sous-sous. Mais a-t-il pouvoir parce que alingi ben de santé na mboka na yebi papa tika mwana muke atiki. Kaka maloba wana échanger ya vie. Mata bino moko vraiment. Bon azo mérité honneur o nana loba kité hommage au président Félix loba kité. Mutabongo makambo ya sali et fait qu'on change le président au Algérie au Alinga qui a postulé na 5e mandat à cause na ndenge yatiki ya jeune. Vraiment, papa wana lobi kete. Après avoir écouté makamba yebisi pour na président Kabila, abino na postulé souté. Mais beaucoup de temps beaucoup sika bozalit. Faut l'accepter moté malamu. Sikoyo ba mususu bo bete pasteur la bate président Satiki. Qui vous dit katiki? Spirituellement parlant, il est le président du Congo parce que le Congo est pesamelaye. Spirituellement parlant, parce que biso na Kabila se tozo dondo kaka. Boye ba ngote. Ngala fandi na ngati. Mais bon maman bele ba benga ba musuba olela ba oyebate. Mais siko na fungoli bino. Baka ba combattant musuba kosa ka bino awa. Sana kaki sasa ba wakanga bakenda ba sasa bakanga nani? Na bino na Londres ba keki sasa bakangi nani? Mono oya Afrique du Sud finga Kabila ndinga wasakana te. Nani? Comment on dit? Kombo na ye kima sans rival. Asa na kini kunati. Ayindi na moi na kisasa bakangie. Muto chatumba kana France wa finga. Yo na kene na kisasa zana kini. Na to so na ya bi moi moko sakata sali be miso bomona. Ana kini. Abi na report kutu tanga kichazo banga me amoni ki oh rie. Kombo na bineza la ngote. Bino tubo okene na bino ba okrese ba kenda eti bakangi bango mete ba ina poko kenu ba kango ti do ba chaka na ba na bino ba chaka bino kate okoke no pe na kin osimi no micro ozo finga no président Kabila finga no Tshisekedi bona dans la vidéo bona que tu viendras monsieur Kabila. Monsieur Kabila est citoyen congolais, il a sa place ici au Congo, il fera ce qu'il voudra. Et du reste, la Constitution est claire. Il est sénateur à vie. Et maintenant, l'Assemblée nationale vient d'adopter une loi sur les statuts des anciens présidents. Je crois qu'il sera là. Et les maîtres mots chez nous, il n'y a pas de revanche. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayoulou ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est 1, l'amour, 2, le pardon. Donc que les gens comprennent que nous avons pardonné et il n'y aura pas de revanche. Vous n'utiliserez pas son expérience? Mais nous sommes dans la démocratie. J'ai un programme. Et le programme qui est là, c'est un programme que nous avons concocté au niveau de l'Amouka. Et c'est ce programme qui sera utilisé. Mais que tout citoyen congolais qui peut amener quelque chose pour le pays,
l'expérience sera valable et utilisée. Tout citoyen congolais de bonne foi qui a des compétences, à rechercher, et ces compétences-là, nous les utilisons. Mais il ne faut pas stigmatiser, singulariser et faire des exceptions. Non, il sera un état de droit, un état où tout le monde doit travailler en fonction des lois de la République. Welcome Basi, welcome. Tu vois mon vidéo il y a Martin Fayulu mais na channel en commentaire muke vana nous. Na continuer na likamuna bandalo, bandalo bi Na kisasa lelo, okokeno na kisasa yo combattant. Osimbi miko na boulevard zo tambolo, bani no finga no président Kabila, bani no finga no président Tshisekedi. Muto akangwa zate, liberté de presse, d'expression zali, d'expression zali. Muto akangwa zate boyoki Martin Fayulu awa. Muto bino bozo ba président na bino bo kumisa. Asa na 28. Na le baza aventure pour ça présenter soit ko président na benga ki aventure pour baloba mabe ya muta dirigeant mboka te loko azo diriger mboka asa aventure bo tout ba tuni question na pour na président Kabila bini président Kabila c'est un fils du président congolais mais yo combattant au benge rwandais mais muto bino bozo komisa président la bino alebisi bino ki aza congolais muto bino bozo le président la bino o ba président ya peuple aventure wana fayu ayebisi bino pe clair alobi que aza citoyen congolais azali déjà na place na ya kozala sénateur à vie. Andi maïti. Na yebisi bino président Kabila ndenge zala la to lobi kaka ndenge Félix alobi. Na yebi kezo sala batu pasi. Mbe ngana ko lobongo na lingala po ekota la mitu ya batu ba comprendre ba vandisa ngo na bongo na bango. Na yebi ke ekosala ba musu pasi bo tala. O bazamba tonda motema likundu pour foza motema be. Il y a le président Kabila. Nayebi ke osala batu musu pasi, mais le président Kabila a mérité ba hommage. Président la bino nani Fayulu alobi yango awa. Abi mutu asali bien na mboka bakuko poursuivre yete. Nazo yebisa bino bo matabo kita, même ba américain ba yebi, même ba français ba yebi, ba tout ba européen ba yebi que le président Kabila, il a bien travaillé pour le Congo et peut continuer comme ça bien. Et puis, nous avons dit, bino ba Congolais, vous avez ma bé, vous avez belé. Bon, vous avez dit, yo kalaté. Président Kabila, zo kala bien na président Tshisekedi. Bon, moi, non, ma bé. Beaucoup de gens songi, ma comme belé, belé, na zo yebi sabino. Le président honoraire Joseph Kabila Kabang, le fils de la paix, azalaka na besoin, il y a 15 personnes, oyo, bako chaye poids, pour Congo ne kende bien. Mais na yebi sibino, ce qu'on ndimate ngana ndimi na place na yo pe na lobi amen Félix Tshisekedi azali moko ya 15 personnes au président Lukaka soki bo Lukabo kabola bango simba te ba kabona pete o ndenge bino bozo raisonner wana ke ronte bako beba na ka pete ba makamla bino bolo ba wana na libanda wana eza yango te ba makamla bino bolo ba na ba Facebook eza yango te. Moi je vous parle état que prophète de l'Éternel nazolo ba yango parce na yebi makambo ndenge zalaka yango na yebi sibino ke awa mutu moko kanga zate mutu moko pa ko pe ko stopper ngazate je suis instoppable na sens que atala lingi na ngolo baté mais senga kana loba air moko bo tikela nga bino moko espace bo zakala besoin na nga parce que vous avez besoin de yakoyo kaka ba vérité oyo pona ko yebisa bino makamutu boko sala président Kabila na président Tshisekedi ba kabwana bango te. Yebango azali moko ya 15 personnes au batu balukaka. Na yebisi bino toliza na bolingoti, tolingana ti. Batu bazo yokana, botika batu ba yokana vraiment. Ata ye moko Martin Fayulu wala peso ba occuper ya ba yokana. Bako yokana ti. Boko poko sudu ko ka pe Martin Fayulu premier ministre mais te pas boyina ye. Alinga ndima na mazoka soni. Mais yango mona ba ndi ya ko loba déjà que président Kabila aza mwana mboka azo mérita vendre na mboka wana. Na ozongela bino mo atana ba pokwa wa to sola susu bien bandeko to lingana bona na nzembe o bombo goloka ba information mususu. See you after this break. Thank you. Simana maboko Kongo elonga RDC bana Kongo simana maboko Kongo elonga Kongo lenyo some kalame Kongo elonga RDC bana Kongo simana maboko Kongo elonga majorité opposition to simana Kongo elonga RDC bana Kongo RDC
Parce qu'il y a ces jours derniers des scènes auxquelles j'ai assisté et qui m'ont totalement révolté. C'est par rapport aux prochaines élections des gouverneurs et des sénateurs. Beaucoup d'argent a circulé, beaucoup de consciences ont été achetées. C'est devenu même indécent d'en parler et d'en entendre parler. Ça m'a tellement dégoûté que je suis en train de me poser la question de savoir si vraiment ça vaut la peine d'aller à ces élections-là. Parce que tout est acheté, tout est arrangé, à tel point que nous aurons des gouverneurs qui passeront leur temps à récupérer tout l'argent qu'ils vont sortir. Je me demande comment on peut demain lutter contre la corruption, contre les antivaleurs, comme l'impunité, le tribalisme, la confusion, la gabegie, la mauvaise gouvernance. Comment on va faire avec des gens qui, dès le départ, seront porteurs de ces mauvaises habitudes que nous allons combattre. Donc c'est très très difficile. Je suis en train de réfléchir sur une invitation à lancer à toute cette classe politique à réviser un peu notre mode, enfin notre constitution pour voir comment on peut désigner les gouverneurs et les sénateurs par un autre moyen que le moyen actuel. Et donc ça fera partie vraiment de mon combat. Il n'est absolument pas question de continuer à vivre comme ça. C'est à cause justement de ce genre de méthode que notre pays a été ruiné complètement. Et donc il faut vraiment mettre fin à ça. Nous allons nous attaquer très fermement. À Kinshasa, depuis plusieurs jours déjà, la rumeur qui bruissait au siège de l'Assemblée provinciale est devenue le principal sujet de conversation. Certains élus monnaieraient leur voix, celles qui permettront d'élire gouverneurs et sénateurs en mars prochain. Sous couvert d'anonymat, certains candidats évoquent des sommes allant de 20 000 à 50 000 $ pour un vote en sa faveur. Et les enchères auraient débuté il y a plus d'un mois déjà. Mais dans l'hémicycle, ce mardi, personne ne se sentait concerné. Nous ne sommes pas du tout concernés par rapport à ce genre de propos. Nous ne sommes pas des marchandises pour qu'on vienne nous acheter. Nous ne marchanderons jamais les voix au sein de notre parti. Et nous sommes venus ici à l'Assemblée provinciale pour faire le travail, rien que le travail. Dans les couloirs, personne non plus pour témoigner du scandale. Tout au plus, nous confirme-t-on au secrétariat de l'Assemblée des échanges entre sénateurs et députés provinciaux. 2 candidats sénateurs sont passés ici. Monsieur, j'ai besoin du répertoire ou du numéro de téléphone des députés X ou des députés Y. Comment je peux faire? Je jette un coup d'œil dans le répertoire, je note le numéro et je lui remets. L'entretien, c'est en dehors de moi. Alors, pour devenir gouverneur ou sénateur, faut-il être meilleur corrupteur que son voisin? C'est la question explosive que posent 2 candidats qui ont décidé de briser le tabou. Tout comme l'homme d'affaires Adam Bambolé, un autre candidat, proche collaborateur du président Tshisekedi, a jeté l'éponge. Je me suis rendu compte que c'était une pratique assez généralisée. Et je pense qu'il était de mon devoir, pour respecter la volonté du chef de l'État, mais aussi mes convictions,
de ne pas tomber dans ce genre de pratique et qu'aurait été la valeur d'un sénateur qui finalement n'y est arrivé que par la corruption. Finalement, dans cette affaire, le seul sénateur qu'on ne pourra pas soupçonner, c'est Joseph Kabila. À la différence de ses pairs, c'est la Constitution qui lui octroie, en tant qu'ex-président de la nation, le statut de sénateur à vie, le tout premier dans l'histoire de la RDC. Effectué, nonobstant les mauvaises langues, nonobstant les prophéties de malheur, un changement a bien eu lieu. Ne vous faites pas berner, manipuler par tous ces pseudo-analystes qui voudraient faire croire à une alternance ou un changement arrangé, au fait que le président sortant serait encore ou serait devant vous, n'est qu'un représentant et non pas un président de la République. C'est totalement faux. Ne vous laissez pas avoir par cette manipulation qui n'a pas commencé qu'après mon élection, mais qui a commencé bien avant cela et qui est qui est le fait de certains milieux, j'allais dire, influents, croyants influents, et qui penseraient pouvoir continuer comme ça à entretenir au Congo le flou, à étouffer la voix des Congolais, à toujours vouloir gérer le Congo à la place des Congolais eux-mêmes. Et ce groupe d'influence qui pense que le Congo n'est pas capable de se prendre en charge, que les Congolais ne sont pas capables de se prendre en charge. Ce qui s'est passé, c'est une prise en charge des Congolais. Nous avons démontré à la face du monde et contre toute attente qu'au Congo, des choses pouvaient aussi se passer pacifiquement et que les Congolais pouvaient prendre conscience de leur destin, de leur capacité à faire beaucoup de grandes choses